parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Bandeko solution ezwami na mabota na biso bandeko na ngai toza na bati ebele yeli biso boye pona kosunga santé na biso ezali biloko moko ezali naturel bandeko na nga. Premièrement to bandina nona oya batata ezali café oyo ezali kopesa vraiment makasi epona ba papa soko zali na problème ya érection en tout cas solution ezwami café na biso yango oyo. Ozali na problème ba maman tokei mbangu pona ba maman oza na problème ozoko kaisusu kozala na posa ya sexe te alors ba maman te yango oyo ekomatisa yo eloko babengi libido voilà libido ekoya makasi pona ozala na posa ya sexe tolongola na tokei pe na mbangu na ba articulation ba papa bazosala misala makasi na ba maman te ya articulation yango oyo ezwami bino moko bomoni pona ba mikuwa nzoto pasi okobenga biso tokotekela yo te oyo tokei kuna toza pe na ba oyo baza na problème ya tension yango oyo high blood pressure oye mbangu eko réduire yango te yango oyo pona bato ya tension tozali pe na te ya anti-diabète bato oyo bazali na diabète bato oyo baza déjà na tendance ya kozala munene docteur ayebisi okeba na sucre okomi na limite ou bien diabète ezotungisa yo te yango oyo bandeko na nga te moko malamu bakomi bien 14 jours omeli yango 14 jours opemi après oye kobandela kir na yo omeli lisusu soki obengi toko expliquer yo oyo ezali publicité elekaka mwa mbangu oyo ezali mpona bato oyo baza na posa ya kobota ozozwa mabota te matrice eza na problème en tout cas oyo ekosunga yo esukola yo matrice obota na lombangu tokei mpe mbangu tozali na café oyo mpe ezali ndenge moko kaka presque na oyo ya bapapa oyo mpe eza café ya bapapa mpona érection oyo mpe ezali café oyo boyebi yango nyonso oyo esalami na biloko na matiti ya bien ezouta na mboka ya malamu oyo ezali anti-stress olalaka bien te ozokoka korelaxe te basusi eleki bafacture libala mpe eza te banyonso oyo soki ozomela yango ezali kolongola yo susi alors c'est vraiment bien pour na ba célibataire ba veuve oyo nyonso bazali na ba stress banyongo eleki na banque oyo ekola liso pongi ya suka yango oyo bandeko na nga oyo ngala danos na komela pe yango oyo penza ezali pona te na biso moi te ezala kitoko te na yo ezala bien te moko ya pembe moko ya naturel ya kitoko makasi ndeko na nga makamba ko chaka kopakola biloko eza te yango ozomela ntina yo ekosunga yo alors toza pe na mulangi moko oyo na memeli bino te eza ya bapapa pona prostate pona érection plus prostate oza na problème ya prostate oza na problème ya érection olali bapapa kosuba na butu omeli emai buko subi yeba déjà que moi annonce ya prostate ezoya alors toza la mai wana mulangi wana alors soko oza nango pe besoin okobenga tokokomande pona bino alors bandeko na nga bate na biso yango yo vraiment boya ebele boya kozwa bate bosomba bate nyonso ezali ba produit naturel binombo nyonso boza na Belgique France États-Unis Canada poste na yo kaka ekosunga yo osombi tina yo ofuti poste na yo ekokoma na temps opportun merci na bino nyonso tout que Dieu vous bénisse biloko yango yo ba mama ba papa solution ezwami. Bonjour, bonsoir, bon dimanche à tout le monde. Bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika bizui bino bande konanga boboto bondeko na ba oya biso église ya catholique ba shalom ba reshalom na ba pasteur ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel na onyo surtout ba kene na binzambi ba shalom bisika bizui bino kimia na mabota na bino wana mama leki na bino la danoise vraiment soki mbali boso koti na chaîne na biso kobosa na te o like vidéo o s'abonner fina cloche de notification et ozala bien oyo kaka ozwaka toujours ba notification tango nyonso to poster
quelque chose et ça ka bien tola musaka conscience na biso tola musaka conscience na communauté na makambo ezoleka na YouTube makambo ezoleka na ba famille na biso na ba église partout tola musaka conscience pa ezotambola bien te biso tola lokola montre tokoya wana tozongisa ngo na heure. Voilà bandeko nanga nalingi bino mingi tosala un peu analyse oyo na likambo etali Karine Mokonzi pona likambo ya mobali na ye bandeko nanga vie oyo Karine Mokonzi azo traverser bato ebele bazo traverser yango na bakati ya ba foyer na bango na ba famille na bango bazali kozwa mibali me libala ezosimba te bandeko nanga soki ozwi mobali libala ezosimba te ozwi ya liboso esimbi te ya mibale esimbi te ya misato esimbi te bandeko nanga kotala age na yo ndenge ezokende te tia mwa point pema ntango ozopema wana ozosala examen de conscience oza komitala vraiment bamibali oyo nyonso nga naleki na bango eloko nini bazoreproche ngai eloko nini oyo ngai bareprochaka nga soki il faut moko kotalaka miroir physique te mais omitali pe miroir na o spirituel miroir na o ya kati omitali bandeko na ngai osali penza introspection examen na yo moko mituni penza yo moko ose critiquer penza olobi ke ngai penza la danos de naza boye bamibali bareprochaka ngai boye na famille bazoreproche ngai boye bandeko na nga osali examen wana eza très nécessaire ape tokoma na fin de l'année osali pe bila ya ne oyo makambo na ngai ekendenge ndenge nini mosala na ngai ekendenge nini bana na ngai bazwi na baklasse do osali bila bandeko na ngai na ya santé soki mpe oza mpe oke na GP osalisi mpe examen na yo ya santé fo kosalaka bila ya makambo ebele na bavi oyo tozoleka bandeko na nga tozala kaka bongo te bikenda te ozwi mobali lelo esimbi te ozwi lobi esimbi te lokola mwana Karine Mokonzi yaya vanda nanu opema otala kotala age na yo te kotala gauche te kotala baninga te parce que yo nde kovanda na mamibali wana yo nde kovanda na mobali wana kotala mutu te bandeko na nga na likambo etali bolingo kose compare na mutu te oyo yesi abali oyo yesi aboti yo yebi te oyo abali avant yo ta mosusu mpe kokufa avant yo ta mosusu yo bali ye abalaki bamosusu baza abala na ba 20 ans aboti na ba 22 ans mais ntango akomi na 35 ans akufi mais mutu aye kobala na 35 ans aye kokufa ti na ba 80 ans bandeko vi na biso eza mystérieuse pardon donc okoki kose compare vi na mutu te mpona oyebi te eloko oyo azongenga nango na minute oyo ekolongwe na maboko kan oyebi te oyebi yango te bandeko na ngai alors bandeko bosala attention omona ntango mosusu moninga aboti te me mwana oyo aboti akomi mpe na age moko boye akufi na ye akotikala na susi makasi vi na ye mobimba soki akomi na dati wana me yo moto oboti na yo te ta mosusu oza no mpe mie alors kose compare na mutu moko te sala vi na yo ndenge nzambe atindelaki yo na mokili soki omiyebi nga nzambe atindela nga mpo na boye mbele bato ebele bakotanga meme jalousie na baninga te mbele mpe bamakambo ebele elekaka te tozonga wana ezalaki mwa conseil boyebi ka ndenge na memaka émission na nga émission mukie me conseil ebele toki otali vi ya Karine Mokonzi bandeko aza ye moko te nga na kutana boyebi bien nga na nzambe apambolanga na salaka musala oyo live together na sangisaka batu soko ozala na posa mwasi ozala na posa mobali obengi la danoise opesi ba critère na yo bien en tout cas so nzambe apamboli okozwa mobali ya bien okosepela vie na yo mobimba musala nzambe apambolanga yi o na sepela kosala penza yango wana nazwaka baka ebele omona ndeko mosala bila danoise 5 mibali bakeinga kaka boy bamusu pe bazopesa badoti mwana mwasi moko abenga ngai babalaka ye penza bandeko nanga aboti bana 5 soki bana 6 na batata 5
non bana 5 na batata 5 babalaka ndeko mwasi oyebi ke nga mona fungo mnoko na bi me bamusu baza na bado ya kobala mobali nyonso ayaka soka moni kaka mbangu abali ye donc mama nde na tata ne balie mbongo ya 5 mibali et puis bapesa facture na bango bandeko na nga eza te ke bakakola o te so basengaki $3000 babiloko tu mobali apesi mais soki baboti et puis so azwi mobali abali bongo akozwa zemi tanga kobota kaka après kobota manevre bandi na mobali akimi atikali 5 bandeko na bisa bino histoire vraie so ikuta zo ka oloba là de nous abeti histoire na ngai mais mama kobanga te no tanga kombo na ote parce que wana eza masolo musu to beta kango te bandeko metala degré donc Karine aza ye moko te oyo antoko benga soki malédiction soki pe ozana chance a mibali soki pe eza ndenge ni te mais mobali eza pe ke soki osimbie ozwi pe fo kanga eza te ke achola ka bat na maboko ozwi mobali bo acholio na maboko wana mabandeko nanga zwa mwa pause kotala age na yo te kotala mutu te mutu na mutu abotamaki na air na ye na ngonga na ye na mama na ye na tata na ye zwa repolo ba qu'est-ce qui ne va pas c'est l'examen wana introspection mitala penza na kati eloko ni ba reproche kanga soko moni ke mabeza nango pa na yo te meka koluka soko côté spirituel qu'est-ce qui ne va pas na bota makandenge nini mama nanga lukaka nga pa ya nganga ou bien to kotaka banda kwa nganga mama nanga abotolaka libala batu bandeko soki mama na yo pa abotolaka libala batu keba pe koko landa yo o bando vanda na mabala te libala no soki yeka bo mwasi moko abotoli yango mobali soka yeli yoka bo mutu musu azwi ne mobali yango le musu mama na abotolaka libala batu nyonso twana osala nini obandi kosambela epatata nzambe oleleli mawa na nzambe ayokela o mawa akata balien wana alongola yo na kati ya pasi wana ya misère wana bandeko koski kosala auto délivrance na yo moko ofukami butu na moi osengi nzambe osengi mpe olingo bi okiso mpe nzambe atouche yo osala baofrande osala badon okei no mpe mpa bamama veuve oke mpa baorphelin oke opesi badon na yo bandeko na nga nzambe akoyoka nzambe akokitisa miséricorde na ye mpa na yo kozwa mpena libala na yo ya bien mais soki yo ozosala bilan te omoni ka libala esili nga balingaka ngai nga naza star nga naza boye mama bandeko me mibali wana bazolinga yo mais bazolinga oza star cela veut dire que mibali wana baza na poso bavanda pembeni ya star bandeko ozwi mpenza mwasi yo no mobali mpenza boye azwi mwasi na star ere nyonso oyebi ke bachinois baopesa mbongo ere nyonso yokati mobali wana kokende aokende te bandeko okende te après mission na kosala bino mission boko boyoka voice ya bandeko na biso bakongola nde bazosenga basi mbongo bakokende mobali okende te akokangama wana bike na olia na nga bia okende te toke mosika te totalaka ndeko na biso saratola ntango mobali aye wana ya musicien wana nzoto mike ya kochi wana bino mpe bondimi mobali ya musicien wana nzoto mike akolinga mwasi lokwa saratola akolinga na ye mpe ye te mama bota bana ebele bongo no mais tant à Monique n'a so se retrouver ah non lia jambon non lia fromage mutuka madame ezali boyna boy bon ta fandi am vandi abalié pa fandi wana mais ce qu'on pona nini Karine mutu aza kutu na gaz koleka saratola aza na gaz beauté eloko ni Karine azangi na nzoto na été mais a maîtrise ka mibalité ezani eza eloko nini soki ami Monique na mwasi na sebo mwasi na biso naza mai naza bien te bandeko nanga bakisi eza ebele aza na mbongo ba chinois baza akoki pa gynécologue eza na bakisi ba okokomela pe okomi pe bien na se okauki eza na ba biloko ni babengi ba biloko nini babenga ngo suni nzambe na ngai o ba kotisaka wana na se wana okoki pe kokotisa bateka pe misu na ba pharmacie musu pe basalango na base ya tangawisi mais na ba pharmacie okotisi okozonga na normal soki oza impoli osali olobi ke na ofinga lisu te eza facile na orespecte mobali o makambo mobali alobi en tout cas na kosala ngo
ka 70%, ta 30 na salité. Pour net na sala ka 20%. Bande konanga tu peux faire tout ça. Mais aux autres moi mobali bazo kokima. O sala peni, ozongi na osima, au PMI au sein l'examen wana après au travailler pe corps na yo que o s'adapter na nouvelle vie tant mobali ya sika koya et puis au bombi pe Karine au bombi pe mobali na yo bato ebele pe bazali a pe baza pe ba star pe basa pe mission banini mibana bango pe bayeba na raté batala ka bango pe ebele la msuba otala bango mikolo koleka na yo mutu pa koti pe azo sala pe mission ke azo tala ma pe ebele pe mais mobali ne pe bo moda ete boyeba epete mais yo soko tu ata fourmi oye na ye ozwi nzinzi oye na ye ozwi donc bamibana ngo pe bazaka ya mike bandenge ndenge na yoka oye na bango mama siko tala vraiment ta bino moko bolanda audio o na bokebi nyonso tu oyo mobali azo wanga na yo après to ya koyoka réponse na yo oyo yo makamni no lobi bande ko bolanda na bokebi nyonso bolanda audio oyo ndenge mobali azo wanga na ye bolanda oyo ezali mwasi ya mwasi wana mwana mobali wana sokomoni na soki na okwa kukokanga ngote Paola leo mwaete ye wana mwana mobali wana baso solola sikoyo na mama mwana na ye bolanda audio na bokebi nyonso bolanda Kika Kouloupa Makambo, arrête Kajino, je sais pas quoi. Moi, j'ai entendu le live. Donc, voilà, et vinga na ibi bona ote. Wana bona baite photo na ngafa na ngate. Le bibi qui use la scam ate. Na solo bana yo so bana ngate. Ko so kwanda so ntana so tonke mo na nzela. Kaza carte. Est-ce connexion carte? Voilà, je suis unique parce que je vais péter. Bah, le bios ok, bah là, ok, non, t'as la maman là-bas, c'est triste, hein? Voilà, guerre, t'es boto, tu connais, on te yuka, on a. C'est ça. Nabi Bozo Bala na félicitation. Tant qu'on s'excusait, non, les gars, yo kasi, yo ko ba. Ata 10 000 euros tata bolo comme ça moi sinon la. Oh comment a été comme on finit un imbécile, so sengi excuse te au monde à moi te. Oh comment a été au finit un imbécile non? Non, au bien n'a que la zarate au nobi au fini. Donc moi c'est pour moi je veux pas de contact comme ça. So yebaki. Allô. So yebaki moi naza awa. Daringite. Bon bah bonne soirée ngalobi na osala pa. Obili so yebaki mungam na kipa mwana na yo lingo lukakuto respecting nga. Po lingo ta ki fiwa na. Sema yebiki ngai na papa mwana o respecting mo finga na chaque mais la finga ko posa mtabu zoba. Oui. Oyebi la kanta ko tena kila mo sikate. Ah, pardon. Au moins, tu t'acharnes un peu sur les autres. C'est moi. La ligne en haut, c'est yo moi c'est aux huiles. Si on va quand même mon conduit même pas on pose yo on peut ça infection la lito ikane dans soi. Ndoki. N'importe quoi, t'as même pas honte. Dans téléphone yango ozala nango mwasi oyo nde asombela ye
mibala bakongole pawe bozomipikisa makasi bayekotindela ngai evitika lukutako nalobi na yo makambo wana otosala baoke mapesi na ye baoke mapesi baolokola soni na ye sokona sana tani oyo moto azobana trabana alobana bakeketa mpo babalikoadositafobalikodositanga po mayebena yangaki pa okasoni ben non pour kende weekend okezaki na ye po ye moko azoloba balobi baboyai na ye ka nazobenga ye siko mobali nanga azolamba okosi ozalaki na ye oui na na problème omoni lere ozotanga koza na Cédric tu mens omoni lere ozotanga koza na Cédric tu mentais poka moyen alobeza te mais tu mentais donc vanda kaka bokena na bino omoni makambo ebombanaka te omoni makambo ebombanaka te zama ile omoni ozokotsa bakombo ya bato mosusu oui yolobi ono nazaki pa Mamado na Cédric et tout vous étiez pas avec Cédric ngai na moto ngai na voiture na moto ozali na beau-frère à Mabola oui non, rien dans mon temps, c'est la Suisse, italien, italien. Oui. Aïe, quoi, italien. Et ça coûte tout le monde. Moi, c'est mon azoloba. Il y a un autre qui s'affiche na été. Mbani kutaka. Azo s'affiche na yozo s'affiche na été quoi. Quand on a la mona batu. Au fait c'est l'espoir. Oui, nazasio. Oui, non. C'est quand yoka. La pression quelques temps après. Ndalwa ko bayote muto ndi alenye na fo no so do bitaki la chance on a bossa là non parce que parce que ni ok bande ko mobali penza lobi na obo ya bala yo pete kare olala na mosala na bambwai alala na bibi hey obinga kipichiri na yo ki oshirisa kare ba wana leo ndoki muyibi ndoki omona mwana nga te tant qu'on s'excuse te omona mwana nga te wana kutubli otika omona mwana nga te non yeseya kotelo mwana te longola isoni obi olobala epo longola esoni obote mwana po longola esoni voilà ce jour-là j'étais énervé c'était un problème de la moto dans un tambola donc il faut ça là avant pas ça comme ça. Voilà, bandeko nanga bosi koyoka audio oyo esali ke epesi pasi epesi soni surtout biso basi a poto tokomi lokola bazoba ya mibali oyo bajigolo telefone kutanga zoloba nzoka nde mwasi Suisse mutasombelaki ye vraiment eza pasi na mawa bandeko na ngai tokomi na biso koshite toyoka na bokebi nyonso tu sikoyo ndenge nini Karine awuti koleka epa ya Marie-Laure aye ko répondre na audio oyo parce que akoki ko beta ngo karate batu bakoki ko beta ngo karate et donc eza audio moko eza profonde eza vraiment soni na mawa ozo comprendre audio moko ya mabe makasi ekoki batu bakoki te na ba chinois ba leli yoki yango bakamwe bazwa bambongo na bango ebele plus de 5000 euros bakabela mwana mobali wana pona kaka o cadeau papa ovanda bien na mami na biso bandeko na mwango tango bayoki yango elelisi bango yango wana eye kosala ke Karine Mokonzi amoni moyen te mami leka kaka ebongo pondo olekaki kuna te na chaîne na oyoyo basalelaka o ba publicité kuna bon bandeko nanga toza kolanda ngo na bokebi nyonso eza wapi tokena historique bozela mukela tshela bino boyoka na bokebi nyonso bozela pardon fona zongisa question Marie-Laure apozaki ye pona ezala bien makasi à partir à awa Allô chérie, on dit pardon chérie, non qui bien t'es.
Ozana oli na pena me. En fait, alors, mon ami Bisayo, c'est on a vu à la base H chinoise. Christelle avait chinoise, ok. À la base H chinoise, bah il y a que mami a un moutassoua. Pourquoi sinon c'est Ah bon? Yembanda na yo za chinoise. Ok, ça va. Maman, on a besoin de questions. Congolais. Si vous posez tout la papa Evi, Karim Mokonzi confirmé bango. Est-ce que papa Evi azananda kuna on a Belgique? Bon, quand tu partir à Papa Evi a starté. Mais tout y est bakaka. Est-ce que papa Evi azana kuna na Belgique? Est-ce que papa Evi a alors? Ah, Karim Kosa biso boete ko na scandale. Na kuto komi na question ya scandale on a continué on a ligne te. Kosa biso boete parce que Sony. Papa Evi azani kuna te. Alors bonjour kaka parce que yé o mamna eti ba alors. Inda, allez go tchabaje. Comment les tembe. Bon, tout cela la biso au passé ici, ma tout continuer dans nous. Na yo kana le point de vue na yo maman na likambo. Attends tout cela na après. Alors, maman na likambo oyo. Bolanda na boke bino. Na ko savana tuna nanu ya na tuna nanu. Yo na Evi bokuta na boyebana katango salaka makambo ya émission ya Papi Mboma ou bien bokuta na ne après oyebaka déjà avant au sala émission ya Papi Mboma. Non, on est bien avant depuis Kini. Ah, boyebana Evi banda na Kishasa, bobimana déjà na Kishasa ou boye ko bimana de na poto. Et alors, koyeba yo kintonka na bima. Oh, Aza futur, non? Tout bon, ça déjà ma robe pour la continuer, non? Il faut tout y aller. Bon, il sera déjà super bola tango. Depuis qui ne me dit Zaka, mon qui est gauche, qui est droite, et puis, en fait, toi qui sont en contact. Ok. Ouais, parce que ça fait des années, et puis, ok. Donc, maintenant, avant de défendre Papi Mboma, mais est-ce que vous allez attendre moi na bobangi te que oyebaka déjà na Kishasa que otika kotuba yeba mbeli tala siko lelo a komi futur papa ya banga. Natikala même pas kotuba mbeli alors ka sala ba mamnanga na internet na yebi nini na olobisa bato. Nga na botami na Lubumbashi na koli na Kenya. Donc banda na ye poto bato nyonso na yebi na poto ya bato na yebi na 3 ans oyo. Ni bato na moni na poto na kopesa exemple net ba majaki na zala kinto sola me na moni li na poto. Donc bate bele ba mana na tendance na ba téléphone na moni li ba na poto. Mais majorité ya bato so na yebi bato 10 yeba ke 9 na yebi ba na kimi po ngala kodi kuna. Donc la botami na machine na koli na kimi. Donc yo yebi ka poto déjà ils a ouais, relation pour toi moi passe beaucoup et na lelo yo bika bato pour donner bazalo bi ba problème ba relation ya solo so ko ebele o umela ezekini musuke bena banzela muziki musuke na ba classe na ba famille ba camarade ba yaya lo mo bongo donc akini makasi. Ah, ok. Mais est-ce que tant vous bangi sur relation à tout non peut makambo ngote rien lo mo ngote bo continuer no ga bon. Non, bah, tu n'as pas que fingi qui est imbécile, tu n'y as. Ah, bah, m'abonner, c'est bima, donc, on peut s'exemple. C'est honnêtement, bima qui tombe sur tout le monde qui, y a kofinding les canaux qui tombe sur qui moi, on a posté. Na c'est là qui en live, na fingi, m'est imbécile, na condamné, m't'a sa raison, na pesi, na pi moi, na tort, il fallait pas. Le là qui c'était qui m'kono kuta, na papa, bango, à tout, na qui point, yo, le ben, na moi, na bon, tout point, na sali, il toque, YouTube, na sali, par, na fini, m't'a imbécile, voilà. Ok. Merci beaucoup, Karine.
sikoyo mama na likambo tolali tolamuki boye tomoni ba voice oyo choqué na ba chinoise na yo moko choqué communauté mobimba komona humiliation ya modèle wana oyo papa na biso Evi oyo bengaka père ba petit ndenge ay humilier yo epa ya mama ya mwana na ezamba liboso te lo Karine Mokonde kutaki ona liboso kuta somba na ba wap babala alukelonga nzamba solo batinenga yelo ngam naza déjà ya bato kona surtout kati po bato bayebi bamambo oyo ekomelanga na vie je pense que mambo ekomelanga ta deseki te nyonso edeka na YouTube donc ya ba grave ya somo oketa mosusu na place ya kolala mbilinga place osata simolo mbilinga ekomelanga la vie continue donc nga mpenza eyaka na eloko te oyo nabangaka koleka mpe oyo nyonso eyaliwa oyo nyonso ekomaka nga nde na babato nga naza vraiment batonski ekomaka nga na ebiteki na voilà la baronne ye moko alobi Karine makambo nyonso ekomelaka ye ye abangaka na ye te siko bino bato boyaka kofinga so baosala baanalyse na nkombo na ye ekomosala bino mitema pasi bozolala te bozolia te batya bino mpenza na sa makoloko ye moko mokolo nzoto elle s'en fout bino mpe bobanda s'en foutre na vie na ye mais biso lokola aza star tokosalaka baanalyse mpona kolamuse conscience kolamusa mpe baoyo bazokende na nzela wana conscience parce que ye moko alobi akipaka na ye te makambo na ye nyonso elekaka na YouTube donc aza na ye kuna te tolanda oui natikali na sete nga nyonso ekomelanga na oui na telemi na popoli na continue déjà soki koloba kohumilie nga mpona nga na okozongoka na sens moya nde congolais amotema mabe mpo soki tobi kohumilie soki totie ya Evi ye moka liboso ata soki tolongoli nao na barelation bolingo ata na barelation normale ataka bato batala biso bakomantaka baako bachampion ya kohumilie omona mpe amotei na page na komeli mpe ami commentaire moko okina yo moko otuna yango moto connexion nazali place okei nango tomona mata moso ayebi yo mpe te donc mpona nga kutu kohumilie en fait na okelo bakutu ecompte te esalemi eloko te parce que na réalité ndeko mwasi Karine Mokonde soko lobi ke audio wana esalaki eloko te mbelo olinga oleka te donc ntango deja oleki cela veut dire ke eningisaki yo totikaka koyaka na liboso ya bato kolakisa comme si toza dur toza na mitema mabanga toza bato te te loba vérité ke esalaki yo pasi parce que nga so eloko esalinga pasi te je m'en fous non répondre te na oya pe te olinga okipe yango te ocontinue mais ntango ye cela veut dire ke etouche yo yango nde oyo korépondre oyo éclaircir bato mpo na nga tolanda en fait réalité na kopesa exemple ya lokola mwasi moko oza nani na mobali no na ndako mobali na poto mosu alinga mwasi libanda alongolaka alliance yo mokolo oyeba ke po atia fille wana litoi ti basala ta mosu ata deza alongolaka alliance olobaki na bomi libala po yo olongolaka alliance owanga nanga tenga na obonga libala nde so oyebisinga Karine kanga biloko okende Karine eza différent yo eza mariage te ni kanga lupango ni eloko te déjà les débits base eza mabe exemple ozopesa na osalaka banalise na yo ya bien mais exemple opesi mama esimbi te mpo na nga parce que okoki kopesa exemple ya moto abala te moto wana abali déjà vani na mobali wana bayebani ayebi bapoint faible na ye na bapoint fort na ye ayebi ke atake kotriche nalimbisa ye mpo na yebi ke eza nango kapa akenda kotriche parce que nga baperiode wana na bandeki kolinga kopesa papa te ou bien nga baperiode wana nazalaki mwa impoli nazalaki insolente mais nayebi mobali na nga bien nayebi kakozonga na ye so na fini boye mais yo oyebi nanu mobali oyo te oyebi ye nanu te abali yo te eloko te presse kaka ayebi nzoto no ayebi nyonso obandi kolalise na ndako na yo mais ayebi yo oyebi ye te tika kopesa ba exemple wana exemple plesi esimbi te bandeko nanga
bozwaka te ke oza fiancé oza na connaissance moko boye ozwaka exemple ya bamarie okutu mobali akingandi na katanga libala afingaki ye bandeko non faux fondement na bino ezala bien bozala nanu bien soki mwa badérapage babiloko katikati eye na kati ya libala mopepe nyonso yaka mbonge mais oyo na kifiancai yaya na ndenge na wangani yo ke ye azosala babese na yo sikoyo baex na yo nyonso tu baolobani na miniti oyo Karine est-ce que ozokanisa baex na yo kozaka mpe te vi na yo mutu bakata te oza mutu lobi kobota mwana wana pe aya kokuta mama moko aza pose na mokili eza mawa ya bandeko nanga bokeba en tout cas na kolobise mingi na kolonda nanga audio na ye mingi te kala te na osuka nanga na okata wow. Donc, réponse à mon oui, aussi longtemps qu'il m'a eu bikinga, parce que c'est une raison moi et l'autre gars intéressé dans le kata qui placement mobile bingi moi c'est chéri pour la coque na guerre mobile. Les bandos sur la seule non kakata non chéri écoute nous on a dit non qui chéri non qui n'a pas bon moi na. Si ko yebisanga so muto ba ki atake funa baluka na mabele pona mona mwana. Ya ata bengi chéri te. Baza na bango te wana penze zolakisa ke baza te mais akoki quand même pe na ba ex na ete na ba camarade na ete bandeko nanga ata mobali bana mwasi wana te mais ko accepter te ke na ba ex na ye na ba camarade na ye aimiliaka yo aloba ke non mwasi na zosala ba base na ye ngana okene na ye wapi ngana obala ete ngai boye kotanga bongo te koloba boye te mwana mwasi na lala na bambwa mwana mwasi na lala na batu bakufa mais il fallait mobali azwa part na yo est-ce que yo mona place alali na bambwa tika ye azala baronne aza boye azwi ata place moko te Karine akumisa yo non akitisi yo zongela ba voice on ata 10 fois nasi koyoki yango bien te maloba mobali wana azoloba soki kotula o soki eloko nini ezosala yo soki pe nano eloko oyo yozwaka pa bamibali ozwi yango na nzoto mwana mobali wana te nga nazo comprendre yo te tu ne peux pas okoloba biloko ozoloba wana te eza pratiquement impossible ndeko nanga esimbi te moto alobi akitisi yo ndenge wana ozoloba ke eloko yo lingai koyoka chéri elaksini chéri ezani Karine nde soki abengai mwasi wana chéri nde yolinga place yolinga oboya ye tolobi te ke oboya ye mais pesa mobali wana leson kanga makolo na yo jusqu'à ce que aya kopesa mbongo epa mama na yo honore pe mama no te na kokata ngai nakata me nayokaki alobai place moko aza soki JCC fona landela ngo ngana telemele non telemele te ponga moisala ngai seconde na za plus tard no ki pièce mama na olambela ngandi mo pe mtoza ni se mo yoko mona mwana na ye mwana pe amona papa tu mama na ye donc wana ya polingo mo isa naturel on nzamba sala donc so kebsina Karine fona ba kamba beli pona mwana ngano kyope kiseta so na pixese ki na kombi muti mama be donc mwana ye bisiko yo que ngana ndozila non kakata allo chérie on dit pardon chérie non qui bien té ce qu'on a eu qui a monté yebsanga attention na boye fina boye na explication ni que pour non kaka voice Emilia kanga ti wana ya fodi bapo yana batavanda na mabala avanda kana libala me mobali ya poti na leki na yi mwana pana bomo yebi ke mobali wa kushana leki na mabomi libala ta vandi na libala do wana kutia ba ka grave que fanye kabwani penza bat bavanda parce que pour nous déjà yo na mpusi na JCC na chrétien à la base malgré nous sommes ça na chrétien donc pour nous ya kana bike isa diable Karine olobi oza JCC oza chrétienne malgré nyonso yo salaka oza JCC ya mwana bandeko na bomoni ba axa bango bato ya JCC bomoni bana ngwa JCC bomoni bana JCC jeunesse soki ya combat spirituel bomoni midèle na bango ba sirène na ba sorcière bokeba bomoni azoba bi azobeta tolo aza JCC Karine pile bosaka na kombo chrétienne bomoni na chrétienne ngo eza maseke congolais otika na kokoko komisa Yesu zoba na bino chrétien yo chrétienne na mibalo nyonso Karine ozozwa boye
ata mobali moko to kolinga pepe ofani nanu nye okangi makolo penda bien mukusa ngo ya yo ezaka ndenge nini nzoto na yango eza ndenge nini mobali pe azwa pe mwa mbongo apesa mobali wana oya kobalo na mbongo ni telefone na malunga aza nango te mbongo telefone mwasi wana mama mwana mutasalaki mbongo yango malunga aza nango te akobalo na mbongo yo moko kotize oyo bazosalela cagnotte opesa ya kobala yo bandako miyebela ndeko nanga mwasi miyebela bandeko tokomi na biso koshite boyoka jeunesse naza na ebele kokota na kati ya maloba lobi te mais déjà lobi na ebandeli eza motuya apesa exemple ya tina te eza na fondement te yo oza marié te okende opesa exemple ya bamarie non ne soki fondement libala wana eza déjà mabe mobali déjà soki azowanga na yo bandeko nanga eza salite makasi epi azowanga no pa ya wapi epa ya ex na ye ale yo ozozela benga ex wana chéri esala ani deja ezolakisa ke mwana mwasi wana na mwana mobali wana baza na banyongo entre bango baza na banyongo moko ya bolingo nano esili te soit mwasi wana nano nyongo ya bolingo na mobali na esili te soit mobali pe parce que mwasi wana aza capable apesa condition que avant yo omona mwana na yo kobala Karine te mais ka bala mwana mwasi musu me Karine te soko balika Karine okomona ka mwana te Karine yeba ki garçon na obalo te akobalo te so mwasi na mutana clé libala na yo komi kosa te wana oyebiso na ofungola yo attaque petite sœur soki fi na lobike na linga vo mona mwana yaka na to sala ba rapport mobali noko bando kitsa couper donc aza mobali moko aza instable mama luka mobali no mundele mami makambo yo zo sala ba production na yo makambo no okomata soki ezalaka ba contrat ni bo signer na ye barate ozobanga mobali na mundele ou quoi zwa mobali no mundele akosunga yo accepter yo ba makambo no okomona akomemona world mais soko zwika ba congolais o bando yaka ko chier yo ko china yo ko leo bambongo ti Karine ko kweya prophétie pese bima na ite soko landa prophétie na chaîne nanga ese bima ba pese lo prophétie yango e badi ko koma pembeni na yo sala attention sinon te etali yo on t'aime so tozora batana biso to yakoloba kombo na o ko katsate parce que kombo nanga nango nazolela non toliaka na kombo no te mais toza konde kwa kolamusa conscience bandeko nanga na komi nanga na suka l'essentiel boyoki oyo ali kolanda audio oyo nyonso bakamba lobaki oke na chaîne ya ndeko na biso mwasi Marie Laure to pese bambote belé olandi yango pendant 4 du temps ngana lingeka nazwa parti oyo ya réponse eza déjà wana kati makambo ya lobby donc azana problème na mobile na été azana likamba ko reprocher mobile wana te bande konanga mais non est-ce que tu viens seulement pour na ko laksa batuke yoza poli oza pena mwasi bongi na libala ba bokilo na ona ba semeki no ba zoya en considération ou bien ndengeni mais vie passée na yo na boite mobile mutako décider mwasi na kotia na ndako mais yeba ki azana pena bande konaye pour nos ala no propre ozala no bien kende na yo pa mundele abupia ou bien ba haïtien ou bien ba camerounais même ba ivoirien loko linga bango olata komba la Chine ata ba ivoirien moko ozuye bovai na bino mais soko landika ba congolais ba na mike ozwaka Karine ko sambwaka ko bana osambwaka chaque année likamba libala nao ezala kaka ebimi na poisa eza bien te oza mwasi bon attendez salut bande konanga vraiment bon dimanche na lingi bino mingi et puis joyeux Noël vraiment tozaka ko se préparer na Noël kalate bonne année to sala pe émission bilan ndenge nini année lekaki et ozala kitoko makasi botika la malamu des gros bisous na lingi bino mingi mama leki na bino la danoise bye bye.